bienvenue chez Ursil Botelwa TV. Mbote na bandeko nyonso oyo balandaka Ursil Botelwa TV. Wana boyebi déjà bonjour, bonsoir et dépendaka kaka na air oyo bokota la biso. Alors mbote na bandaku na bino, mbote esika nyonso bozali, mbote na mabota na bino, mbote na mabala na bino. Bandeko na ngai lelo toye na Ursil Peshanga. Car nde balobaka mokili mawate, car nde balobaka le monde des méchants, lelo to elibino problème oyo ezo se passé, problème oyo eleki après concert ya Fally Ipupa. Bandeko na nga tozalaki biso nyonso ya komona Ursil Peshanga akendaki na U Arena, bango nyonso bakendaki ensemble na ba musicien na ba chroniqueur o bengaki ba chroniqueur topé ba chroniqueuse oyo basalaki voyage na bango pona kokende na U Arena, pona kokende ko représenter peuple congolais, pona kokende ko représenter ba star, pona kokende ko représenter ba journaliste. En tout cas to monaki eloko o papa na biso ya motema malamu Fally Ipupa leki ya nzambe asalaki po bakomi kobenga ye vraiment leki ya nzambe par rapport ya geste oyo asalaki. Alors bandeko nanga na sima ya concert makambu ebimi ebele pona Ursil Peshanga. Mukili mabe, mukili mawate, mukili mutema mabe lelo toye kolobelango awa na Ursil Botelwa TV. Na yango ndeko na nga soki eza mbala na yo ya liboso otombe na Ursil Botelwa TV, soki vraiment eza première fois na yo otombe na Ursil Botelwa TV, awa tozalaka kaka na objectif moko, donc c'est-à-dire abonnez-vous. Awa tolobaka mingi soki okoti o s'abonner, o commenter, o liker, o partager ba émission na biso ezalaka bien makasi. Donc projet na biso to posa na biso ezalaka na batu nyonso o bakotaka na Ursil Botelwa TV, tango koti o s'abonner, tango s'abonner, au fini cloche ya notification pour que prochainement tango tokotia ba émission na biso ekomela yo esika nyonso o kozala. Tango fini cloche ya notification kobosa na te ko aimer vidéo et puis kobosa na te ko partager vidéo na biso. Ndeko nanga kende ka resika bakomi partage, oko partager vidéo na bandeko, oko partager vidéo na famille, oko partager vidéo na ba collègue na yo, oko partager vidéo partout. Oko partager na WhatsApp, oko partager na Facebook, oko partager ti na Messenger. Wana ezali meilleure façon ya kosunga Ursil Botelwa TV, meilleure façon ya ko contribuer pona kosunga ba émission na biso ekende musika ezali kaka ba partage na bino. Wana topesi merci na balandi nyonso ya Ursil Botelwa TV. Topesi merci na batu nyonso o bataka litoi na bango pona kolanda Ursil Botelwa TV. Topesi merci na batu nyonso oyo vraiment balandaka biso o ba partageaka ba émission na biso, et surtout batu oyo bazalaka wana pona kokomela biso na WhatsApp, pona kokomela biso na Messenger, pona kokomela biso partout. Toza na page na biso ya Facebook oyo ezali bongo na kombo ya Les Amis de Ursil Botelwa TV. O s'abonner na Facebook na biso, o s'abonner na YouTube na biso ekozala malamu mingi. Ndeko nanga merci na batu nyonso vraiment oyo ba commentaka, oyo ba emaka, oyo ba partageaka, pe ba oyo ba bengaka pona ba conseil. Nzamba lola a mona bino. Toyebisaka bino toujours numéro na biso ezalaka wana liboso na bino, ba oyo balingaka ba pesa ba conseil, ba oyo balingaka ba solola na Ursil Botelwa TV, numéro na biso ezalaka wana pona ba suggestion na bino, pona ba concert na biso. En tout cas ba concert ba conseil na bino, en tout cas boza bienvenue chez Ursil Botelwa TV. Bandeko nanga sombela ya likambu eza nini? Toko banda likambu oyo banda na débit pona to faire comprendre bandeko mususu. Sombela ya problème to sombela ya likambu yango ezali nini bandeko nanga? Congolais alingi bolamu ya ndeko Congolais te. Congolais linga yoka Nigeria bongi po asepela na ye. Congolais linga yoka Malawi ta bongi po asepela na ye. Congolais soka yoki ke étranger nde abongi akosepela na ye. Mais Congolais soka yoki muninga na ye Congolais abongi asepela te.
Pourquoi Congolais sepelaka te? Pour Congolais alingi mutu nyonso azala ndenge moko. Donc tant toloba mutu nyonso azala ndenge moko eli kolakisa ke soki ozo pakola mafuta $5, mutu pe nyonso apakola mafuta $5. Soki ozo pakola mafuta 2000 francs, mutu nyonso pe apakola mafuta ya 2000 francs. Soki yo olala ki na losa mafuta, donc mutu pa betelo pe ka lisolo alala ki na losa mafuta, wana nde ekosala Congolais bien. Congolais alingi te muninga aleka ye, Congolais alingi te muninga a avancer liboso na ye. Yango bomoni mboka na biso ya Congo ezobonga te po Congolais ana motema mabe makasi. Bandeko nanga toko banda no mwa mukeli solo ya mama na biso Ursule Peshanga. Ursule Peshanga kaka na carrière na ya théâtre batebele ba kritikaka ye, batebele balobaka ke Peshanga akuza lokolo kilo, oh Peshanga kuta yoka na lisusu te babosani ke ndenge bazalaki ekiri wana o bazalaki na bata théâtre, mutu na mutu ana ba ambition na ye. Eza batu musu ba revaki kofongola ba chaîne na YouTube, eza batu musu ba revaki ba koma ba producteur, eza na batu musu ba revaki autika aneka bongo, eza batu musu ba revaki a ofongola business na mususu, eza ça dépend ya mutu ndenga zo monela avenir na ye. Peshanga aza victime ya mafinga ebele, Peshanga aza victime ya ba problème ebele po amimoni la kavi na ye na lolenge na ye. Bandeko nanga makambo esa ebele ya oloba, nazo me mabino malembe poto comprendre esika oyo tokomi. Ursule Peshanga nasila bisalu bayoka na rate. Ndenge Ursule Peshanga nasila bisalu mutatika na kana esila na kana Ursule na kana e. Alors ekomisa batu problème ko fingara Ursule Peshanga en tout moment. Ursule Peshanga soki a posté photo na ye ezaka na batu bakoya ko finga ye. Ursule Peshanga soki a voyagé ezalaka na batu bakoya ko finga ye. Eloko nyonso o Ursule Peshanga salaka azwaka mafinga bokoki ko imaginer te. Tomona ki Peshanga autaki ko voyager na Gomez, Gomez abengaki ye ata akendaki kosala soki ba gag, ata akendaki kosala soki nini. Gomez azwaki Peshanga bakendaki na Peshanga na Nigeria kosala o basalaki ba film eza sur Gomez TV ezotalema partout na batu nyonso oyo baza intéressé na kotalango. Kokende Ursule Peshanga kende na Nigeria batu babande ko finga ye, en tout cas batu baba nyokola ki ye na mafinga. Asala ke lo côté, aloba ke lo côté po aplibia ki kaka makaron jeton o ba pesa ki ye wana. Aplibia ki yango na internet, yango e atiraki attention ya batu ba finga ye. Tandis que grâce Luzolo akendaki Nigeria azalaki pe na jeton wana aplibia ki pe jeton wana azwaki mafinga te. Metango ekomi na kaya Ursule Peshanga batu bafinga ki ye, batu batretaki ye o batretaki, batu bakalifiaki o esengelaki bakalifie ye. Elongwe wana Gomez aye kosala kutu ba video pona ko répondre batu nyonso o babandaki ko finga. Tomona ki makambe pesa ki na internet ezalaki tombe koto eye mafinga ke zongi koto problème ke zongi biso nyonso tomona ki eloko nini oyo e se pasaki. Bandeko na ngai eza pasi komona peuple congolais konyokola muninga na ye congolais, peuple congolais ko sali réputation ya ndeko na ye congolais. Ursule Peshanga na fali pupa babanda kala. Bayebani kala tanke yaya quartier, tanke leki ya quartier, fali pupa aza mwana bandala tongo, Ursule Peshanga na fali pupa bayebana don kala. Bayebana kala. Bandeko soki fali pupa akomaki na niveau amema Ursule, amemaki Ursule te po ke kobina. Eza na bato ebele balobaki ke Ursule ba memie lokola ngulu afali amemie ngulu po ke kobina, fali amemie ngulu po ke koma danseuse. Preuve aneke bomoni concert eleki bande bandelti na suka, bomoni yo arene eleki, botikali komona Ursule na podium te po amata abina. Batu ba kritika ki non Ursule tango a présentaki passeport na ye po alobake a azui visa fali a pesi visa 4 ans batu ba finga ki makasi. Bandeko nanga c'est triste. Eza vraiment triste. Na Congo na biso na pays na biso bolingi ko sakana na ba réputation batu. Eza bien te.
Mutu aza libre ya koposte eloko nyonso alingi. Nga yebisaka bino soko oza fan ya mutu te koya kotia commentaire te. Oza fan ya Ursule Peshanga te. Mutu aplibie passeport na ye. Leka na place oya kofinga ye. Yo leka na yo. Ena ba comédien bele ba voyager ba to ba finga bango te. Mais soki ekomi na tango ya ba comédien mususu to mona nde bo fingaka. C'est pas propre. Eza kitoko te. Azala victime ya mafinga dès le premier jour où ye azwaka passeport na ye et pas Fally Ipupa. Dès le premier jour où Ursule Peshanga ayebaki ke azo voyager. Dès le premier jour où Ursule Peshanga ayebaki ke Fally Ipupa a payé visa, a payé passeport na ye ke azui visa ya 4 ans. C'est par là que makambo nyonso ebandaki. Epai wana nde mafinga ebandaki. Après Ursule Peshanga kolakisa passeport, toya komona ba live ekezongi, toya komona ata 260 live o basalaki pona koluka kokitisa Ursule Peshanga. Fally amemi elokola ngulu na poto. Ursule Peshanga na poto azonyokama. Ursule Peshanga boye. Ursule Peshanga voyage à liboso. Ursule Peshanga akendaki pona URN na te. Après que son passeport na ye pas Fally, Ursule Peshanga a organisé qui voyage pour que akende ko kutana na ba collègue na ye. Yango ezala ki voyage na ye ya liboso. Akendaki poto, akutani na ba Mike la Duchesse, akutani na ba Anse Luzolo, akutani na ba Sonia Evoloko, akutani na ba Fatou Miracle, akutani na ba Bobo Manoka, ba Zigura, akutanaki na batu ebele. Après wana internet ezalaki lisu tombe, batu balobaki lisusu, bazobwakela batu ba jeton, kutu batu bafingaki oyo esengelaki bafinga. Bandeko, eza propreté, eza gentité, kaka soki bomoni muninga ke ya kuta na batu mususu. Peut-être star na yo akuta na bango te. Directement boye na mafinga, directement boye na ba qualification na bino na ndenge na bino. Eza gentité. Ba Ursule Peshanga ba star mboka na biso ba banda musala banda bomwana. Baba tumo ba bandi musala banda kala depuis ba jeunesse na bango nyodo depuis sa jeunesse abanda musala théâtre. Ba jeunesse na bango nyoso balekisi yango na théâtre. Ba banda ba théâtre kala. Preuve ane ke soto bito bimisa ba video to mona ba video ya kala kala. Ba video o ezo lakisa ke bato ba banda musala kala. Mais soki tina moya lelo to bando zalaka pona kofinga ka Ursule, pona kofinga ka bango, en tout cas eza gentité. Eza gentité, eza ki mutema mabe. Ngana obengo mutema mabe parce que na omona mutema mabe degré ya mutema mabe ya congolais. Elongwe wana Ursule Peshanga avena bandeko na ye basali mwa bagag na bango na poto ndenge tomona ki bataki na ba stati na bango na ba Facebook na bango bandeko na nga bobosa na teke on vit qu'une seule fois. Ya yo soko jeu opportunité au voyager te tika bato ba jeu opportunité au voyager ba sepela na vie. Boko maka koloba vanité de vanité ya so posa na vanité ngote pambe. Botika bato ba sela ba vanité na bango eza mabete. Eza mabete. Tala, ko voyager ko bima libanda pays oke moi tour ozongi. Ça fait du bien. Et ça la resengo. Et ça la bien. Moi je pense pas que bateau nyoso ba finga ka Ursule Peshanga. Ce qui lelo fali azu ba passeport na bino tie ba visa. Na sirte ke bo boya ba visa wana. Na sirte ke bo pasola ba passeport. Botika ko sala sambla. Toyaki komona Ursule Peshanga ayaki kozonga. Voyage liboso asala ki awumela ki na poto te azongi ki pona ba propagande ya papa elombe. Likambo asala ki mutako osala ngote na monde ba comédien. À part Bellevue quand tu tomonia kendaka États-Unis asali une semaine akata voyage pone bemba diana makila. Ursule Peshanga asala ki retour na ye na pays tomona ki
tomona ki na ba caméra, tomona ki na ba live, tomona ki makambo nyonso epesa ki makambo akei aumeli te azongi bato balobaki Iwarena eleki te Irsila kokima Irsila kimi fali bato balobaki comme peuple congolais mutu ezalaka na makambo oloba. Toye komona Irsi Peshanga azongaki lisusu poto pona concert ya Fally ya Iwarena. Biso nyonso tomonaki yango. Alors bandeko nanga likambo pasi eza nini. Botelanga abiyema bien, bozumelenga biyema o Irsi la lati bien wana. Bato bandi kofinga jipa kuiro lati eza $1, tricot lati eza $2, bucho lati eza $1. Bandeko nanga finalement peuple congolais boli tala to vanda la ba pays o eza civilisé, to vanda la ba pays o mundela za mundele jamo komo na ya coach na chopa ke sombela ba $10,000 lata jamais. Et puis ba pays toza mundela olata polo ya simple alati ka sandal na makolo alati mundela lingate ba benge boss mundele oaza patron na yo na musala mais a préféré obenga na kombo obenge boss te. Tolata kelamba po bomba nzoto. Tolata kelamba soki elamba simbio na nzoto sava. Peuple congolais bolingi griffe ya pamba yango toane loko te. Toane loko te likola griffe. Oana lupangu te, oana bien moko te. Oana tana ba bien moko te ke ba bien nanga ba bien privé nanga. Compagnie nanga oana ngote. Oko imaginer mutazo vande pa na bango me ana iPhone 14. Mais otali place ala la musi kuta malonga te. Bandeko botika ba ventire mamba olata. Botika ko investir nyonso na ba sap. Combien de bana poto o basala ki azue lamba na shop alati après concert après fête ki azongisi na toyebi ba jewana ya na bana poto ebele bakendaka ju na ye lamba na shop alati na yake na ye show après wana ki azongisi na ye oui esalemaka Yana batebela balata akela na shop alata kangi ba photo ake meka bilamba na ba shop kangi ba photo plibier après binyo bolobi ke muto sape botika biloko yo e ape na bana poto qualité o balata ka kitenzi o baza pe no tali na niveau Congo atonga o tali na niveau Congo ana ba parler o tali pe na niveau poto o lata griffe bazali Irsi Peshanga avanda na potote, amwa na potote, amwa na kini, avanda na kini, a s'installa na kini. Alors poto aye poto eza occasion aye concert ya Fally Poupa. Irsil ayaki concert ya Fally Poupa bandeko nanga, ayelaki sapologie te, eloko wana vraiment. Ayelaki sapologie te. Aya kite pa kota ba maison ba Givenchy, aya kite pa kota ba maison ba Givenchy alata, ayela ki ba Givenchy te bandeko nanga. Ayela ki ba maison na minene te. Bato ba vanda na poto ba kota ba maison ba Givenchy, ba yebi ba maison na très bien. Mbongo bango basalaka ya mbongo te Irsila salaka na kini. Alors akoyi koyana balo yenge wana te koma ye concert akota ba shop minene po ake koluka bilamba non akosala ngo te ayaki concert alati elamba oyo ebongi na ye kolata elamba oyo ya monike abimi bien alati ndenge ye alingelaki bando poste na ba page ko bando finga ndeti lamba lati pona nini Kongola bulaka ke lamba Kongole place ba fitilité yango nde Kongola bulaka to bule to tonga mboka botiko bule bilamba botiko bula lata ki bien te asala ki bo Irsi Peshanga lata déjà bien o bision sto yebi ke Irsi Peshanga alata déjà makasi alors amona ki na ke sur alati jupe na cuir atie tricot na ya lati buchi na ye abimi bien oui alati na rythme poto rythme o ya kutela ki yango nde alata ki. En tout cas, totika mulimo wana, tolongola mulimo wana ya kufinga, eza bien te, bato bo finga bazara ba star mboka na biso. Bien sûr bino bonzimara bango te, me ba star mboka na biso. Parfois tolongola kufinga wana esa kitoko te bandero nanga.
Et ça la bien te to mona makambo nyonso facile muta lati na ndenge na ye soso alia ke lo ko kana mungongo na ye isi peshanga koki na ye te amoni na ye ke kota ne ba jivencha na boyi na ye c'est mia lata o ya lati ayebi tina amuta griffe irsi la lata déjà bien auto ebi biso nyonso alors so bomoni irsi peshanga boya lati boy boya otala ngo ba discussion poani pona nga na moni mabe moko te peshanga lati kitoko alati kitoko bandeko pas jusque là ata bayinaka mutu oyina ndeko na yo pourquoi pona ni ena makasi boye na ndeko na yo moko ndeko na yo congolais en tout cas eza bien te eza bien te eza libiso pasi yango te ko partager yango elongo na bino eza bien te bandeko nanga totika kozwa kanyo soki yo lataka bien vanda na kana yo fanda na kana yo boti ko crucifier muninga concert ese le kibine bomoni ya matina podium abini ka bolobaki ke ba jouer danseuse bomonaki abinaki bomoni likola podium abinaki te irsi laza honoré par Fally Ipupa eza facile te muta pesa au visa eza facile te alors bandeko nanga totika ba je wana eza malamu mingi te merci beaucoup na batu nyonso o balandaka Irsil Botelwa TV merci beaucoup na bandako na bino boza ebele ba o bolandaka ya bino Irsil Botelwa TV bo continuer toujours ko partager ba émission na biso bo continuer ko aimer bo continuer ko s'abonner bo continuer ko liker bayanga ba obolinganga na ebisaki bino déjà tozana phénomène 25 000 cas avant to comme à fin de l'année. Alors merci na bato bozo partager, merci na bato bozo s'abonner, merci beaucoup na bato nyonso oyo bozo soutenir biso vraiment poto kende liboso nzamba lola a pambola bino. Wana to komi na suka ya émission na biso soki nzamba zongite toko kutana na bino lobby soki nzamba zongite toko kutana na bino après-midi soki nzamba zongite toko kutana na bino air nyonso oyo to kozala. Alors wana to pesi ba mbote na chouchou botelo ya ba chouchou depuis isa ye penza mwana États-Unis ya tongo mbote na yo esika o zali pourquoi pas to pesa mbote na princesse Allegria et puis maman na biso Linda bukulu ya balinda tabita kuta esika o zali tabita kuta ma petite sœur propre wana vraiment motema ya na ye leki ya baya yebele bisous esika nyonso o zali et Irsil Peshanga ba Peshalov nyonso est-ce que vous êtes là donc ba Peshalov nyonso soki bozawana bo partager émission bo partager biso to tombola kaka ba star mboka na biso vedi to kitisaka bango te po ba sala musala makasi na mboka na biso bisous à tous les Peshalov et bisous na famille Libota nyonso nzamba lola a pambola bino wana tokutani à la prochaine occasion soki zambala no ya liboso au s'abonner au commenter au liker et aux ala malamu mingi bisous bye.